vers le changement. Et il dit que la détermination pour le changement. Détermination, et c'est le 21 décembre. Parce que nous avons en campagne, nous avons une élection avec machine. Ezala te et dans le bango. Mais pour la mission, nous avons tombé dans la machine. Avant, pour le programme, parce que pour le but de tâche et détermination. Détermination, il faut pas de vie de presse dans victoire totale. Nous avons mis le Azan a double casquette en tant que CGA, ou Azan a la responsabilité en tant que candidat. Alors, il va intervenir dans deux casquettes. Maintenant, c'est le maire à Maziba, et puis le Pélécana Thème Nabiso, c'est le professeur orateur Maloba, et merci beaucoup, Pandanabino. Avant de Banda, pour remercier l'organisateur et la rencontre Oyalelo.
na kosenga bino bomeka kobetela bango maboko et connaître par zone de turbulence ébélée. Processus ekuti biso na matanga eti lelo matanga yango nanu totikala kosala yango te epi koorganize yango te nakozala moi un peu rapide pour bozwa pe temps ya kotuna nga mituna tokani malamu nakanisi eza na baba oyo soki abuki lokuta te na vi na ye akozala lese te bato mosusu babotama bongo oyebi avant tokoma na étape oyo toza nango lelo parti politique na biso UDPS eza parti politique oyo es'inscrire na ligne ya non violence, c'est-à-dire à part maponomi toza na voie mosusu te oyo biso tokokota oyo tokozwa nango bokonzi. Par conséquent soki moto ayebi so ke UDPS aza kobanga maponomi aza mobuki lokuta. Mokonzi na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme na 2015 amonaki situation toza nango ti lelo ebanda komema biso na maponomi te. Or maponomi ezaki prévu et esalema na 2016 mais ntango tokomi na 2015 à se rendre compte que zela bazomema biso eza kokende maponomi te. Yango oyokaki na mois de février 2015 asalaki oyo bato ya lopoto babengaka feu de route. Feu de route wana ezalaki na objectif ya kolongola biso place tofundamaki na potopoto ezongisa biso na nzela po tokende maponomi ya malamu. Nauti koyebisa bino ke eza na bato mosusu soki abuki lokuta te akozala lese te. Bana Félix Tshisekedi viva! Bana Félix Tshisekedi viva! Bana Etienne Tshisekedi wa Mulumba viva! Viva! Tshisekedi, héros national, Félix, président. Ok. Bamususu bakoloba me balobi makambo ya processus me ndenge nini secrétaire général adjoint azongisi biso na 2015. C'est important oyeba ba étape wana puis soki oza na introduction oza na développement te okoza na difficulté ya kotrouver conclusion. Eza boye te na 2015 wana président Tshisekedi ntango asali feu de route na ye apesaki ba voie de sortie alobi nzela tozwi eza yango te tozongela nzela oyo po tokende maponomi. Yango ebele bayebisaka bino ke UDPS akendeki konegocie na bato ya régime ya Kabila na Venise na Ibiza. Kokani malamu feu de route wana ngai période wana nazaki na secrétaire national adjoint na département ya communication tomultiplia ba feu de route wana ebele totikaka yango na ba état major ya ba parti politique nyonso bino boye. Bana de bonhomme viva! Tango totiki feu de route wana oyebisaki bandeko ya bamangomba politique boye oyo eza parole de l'évangile te. En tant que responsable politique, vous avez le droit d'amender
cette feuille de route avec comme objectif tout le monde en zela tozo kende ya mubulu tozo en zela ya kimia tokani malam bande konyoso boyo kaka o balingaka osali ou soit pour ternir image à IDPS et IDPS a kende ko solo la batu ya pouvoir en kuko eza motema mabe eza lukuta eza ya solote yango batu nyonso boyokaka bazoleka na télévision baza kokosa bino ke UDPS akende konegocie na régime ya Kabila na Espagne mpe na Italie botunaka bango boye makambo bakende kosolola bino boyebaki yango te parce que bango nyonso ebele na kati na bino mpe baya na salo bazwaki bainvitation eza boye te PPRD nde moto atangaki mpe de route na biso amoni ke UDPS baza na makanisi malamu tosolola na bango yango oyebi ke mpo na kozwa baviza ya kokende poto formalite ezalaka ebele eza boye te ntango batomi biso bato ya UDPS na bato ya pouvoir kasi makambo tokosolola ngo ndenge nini biso tolobi epa na biso motu angajaka parti eza mwana mboka Etienne Tshisekedi me lokola aza na poto na mai matali okolongo ya nzoto na ye esengeli tokende esika ye azali bato ya régime ya Kabila balobi boye likambo ya makasi ezali te biso tokozwa makambo nyonso en charge tolobake bato bazokende na pepe na charge ya etat congolais eske ezalaki lisumu yango toki boyoki bato baza koyebisa bino biloko wana eza manque ya information na badetail wana tokendeki na bango te esiko tokomokende koteka mboka eza bongo te toyokani malamu les mêmes personnes compte tenu ya motema mabe na bango baadresaki bajournaliste mpo bafinga UDPS bafinga na mokonzi ya UDPS oyo biso tolingaki kondimata moke te verite yango wana ifo boyeba yango ntango tokomi kuna bapesaki biso nyonso oyo bapesaka moto mpona kosomba conscience na ye régime oyo balobaki ke bazosala partage 50%. Je sais de quoi je parle, je suis parmi les responsables de ce parti. Eza te ke ntango tolobaka te toza na makambo koloba te na solo wana balobaki gouvernement soki bango bazwi 25 ministères biso tokozwa 25 ministères parlement oyo balingaka babomango bango bazwi 250 députés biso tozwi 250 députés bacours et tribunaux baentreprise biloko nyonso ezalaki ya kopartage bana de bonhomme viva bana Félix Tshisekedi viva biloko nyonso wana tokoyaki yango mpona nini tokoyaki yango mpo ezalaki koviole constitution ya mboka biloko nyonso wana tokoyaki yango parce que intérêt na bino ezalaki na kati te toyokani balobaki boye toza na 2015 balobi tokosala transition ya 3 ans c'est-à-dire quoi nous nous mettons d'accord pour violer la constitution pour n'a pas intérêt na biso pour tokende au-delà ya 2016 okani malamu tango président Tshisekedi ayokaki bongo asilikaki na ndenge ya mokete yango alobaki nakanisaki bato baza na makanisi malamu me ndenge balobi ke pour voler constitution pour partager pouvoir eza ya solote bofika na bino bozonga yango nde oyokaki masolo oyo ezalaki na libilisa na venise etelemaki na yango
Depuis 2016, pourquoi Nazolo Bakepon a monté Mamabé? Ce que nous avons proposé en 2015, Baboyaki, parce que le Bandouta n'a schéma ya IDPS. Mais vous allez rattraper par l'histoire. L'histoire est dite. La vérité est dite. L'histoire peut vous rattraper à n'importe quel moment. Le 19 et le 20 septembre, Bakoufi, Batumbi Bango. Ceux qui peuvent en vacances là, Papa Tshisekedi, Bakubalinga Bakufate. Et ça veut dire, pour nini, Nazi Bamakambouana, et ça peut te boma, Nalikambu Eyo, de Konabiso, Alobi, IDPS, Balevaki Option, pour qu'il y ait une élection avec ou sans machine à voter. Il faut donc comprendre Makambouana. Nanaza vraiment choqué. Le peuple congolais a dû vivre net. Moutou, d'ailleurs, mbongo papa na ye, mais bakomi ko kabela yo 1000 francs, 2000 francs. Or, besoin ils a papa na ye. Mais par manque de conscience, en tant qu'humain, bakomi ko landa muyiti ya mbongo papa na yo, po akabela yo yango, po oyebi droit na yo te. UDPS viva! UDPS viva! Makambouana, il faut boyer bayango. Donc, comme en 2016, président Tshisekedi, bayebisi eke, on dit Makambouana sur le lobby, dengo boyi, au trahir peuple. Président Tshisekedi, azaki na makila ya trahison te. Nazalaki pembeni na ye, nayebi quand même quelque chose n'a n'enga bandai ko fonctionner. Et bien tout ce qui viva. Nous avons perdu un président. Mais atikaki nase et l'autre côté atikaki parti amaye le que vous êtes. Ogani atiki peuple congolais dans son ensemble déjà éveillé. Tokomi na 2016 batu bakufi po na nini po akonvokaki corps électoral te en mois de septembre. Or likambo balobaki yango na février 2015 soki bayoka conseil ya papa Tshisekedi batu balingaki kokufa te. Sikoyo toza koaborder les problèmes clés le processus électoral. Constitution na biso et le biais de nous akoki kosala plus de 2 mandats te. Eza bote. Mais tokomi na 2018 ndenge nini? Tokomi na 2018 parce que il y a de ces gens-là pour un intérêt na bango. Ils sont prêts à vendre la République. Okani wala. Après Bakufi, batu nyonso babando boya dialogue. Tokutanaki na bango na 5 tosololi. Kaka chema oyo papa Tshisekedi alobaki, tovanda na mesa, tosolola, tozwanzela malamu, tomakila etanga te. Les mêmes personnes oyo utilisent certains journalistes pour désorienter la population. Ce sont les mêmes autobutana qui n'a pas mon ancienneté de discuter makambo cannabis baibi batripoter lisusu baibi pouvoir na biso ba obtenir ba nomination ba mususu ba komi ba ministre ba vice premier ministre ba mususu ba ministre. Mais au départ
Aucun d'entre eux ne voulait qu'on parle du dialogue. C'est la même situation aujourd'hui. Nakoyeb Sabino, tango ba FC président Tshisekedi ke tika batu nyonso wana biso tokende dialogue. Président Tshisekedi alobaki ke ngai nakokende dialogue na moko te, il faut bana nyonso ya Congo baya tovanda tosolola oyoka mayele mokonzi na biso azalaki nango. Yango au mois de mai 2016 adesignaki biso mibale comme émissaire na ye tokutana na classe politique nyonso toza komona. Nga ndeko na bino, mwana na bino, moninga na bino, nakutana na bango nyonso ndenge batiaka makelele wana moto akokosa te. Histoire ekotika la histoire tokani malamu tosolola na bango. Message ezalaki moko, président Tshisekedi aboyi kokende dialogue ye moko sans bino. MLC ozalaki wana Madame Bazaiba ayambaka biso na badjoint na ye toyebi réponse bapesa biso tokani malamu. Nalobi tokutana na bato nyonso oyo balibengaka bato ya opposition, mais ce sont les mêmes oyo bayaki kosote na dialogue oyo aforma na bango pour pas étouffer IDPS. Mais lelo toyoki baza koyebisa bato ebele ke IDPS etrahi. IDPS bateki mboka po bandimi kokende na maponomi avec ou sans machine à voter. Eza bote ndenge baza koyebisa bino bayebisaki bino te ke bakorrompre mokonzi ya IDPS mwana mboka Félix Tshisekedi na 3 millions de dollars na avion. Eza bote boyokaki yango naza kotuna bino mutuna. Est-ce que mutu oyo aza corrompu na 3 millions de dollars na avion pembeni akoki lisusu kokota na baavion ya bapartikulier na bato nyonso elongo po asala mobembo? Naza kotuna bino bokoki kolala pongi. Nalobi ke mutu oyo aza corrompu oyo azwi misolo azwi pepo, est-ce akokota pepo na bato mosusu? Nakanisi bomoni mobembo oyo mwana mboka Félix Tshisekedi asali ya kokende na Goma na mokolo ya lobi amataki na voli ya CAA. CAA ezalaka ya ye? CAA ezalaka ya IDPS? Tokomona niveau ya lukuta bato baza na yango. Bomona kaka bino moko lelo bato ebele baza koloba boye ebele bayaki kotuna nga monsieur le secrétaire général adjoint tozomona ozobanda campagne te. Ayebisaki bango boye mpo nanu nakokisi bisolo te. IDPS viva. Comment expliquer bato bazwi 3 millions de dollars baloba lisusu nanu bazwi misolo mpo na kobanda campagne te? Est-ce que bato balobaki likambo wana baza sérieux? Souci na bango ezalaki boye badresser population contre mokonzi ya IDPS na bamembre ya IDPS. Toyokani soki omoni moto ayebiso biloko wana aza moto ya lokuta. Biso bato nyonso baza kotia makelele. Il faut appeler le chat par son nom. Batu ya Moïse Katumbi, batu ya Jean-Pierre Bemba, tozalaki na bango na discussion autour ya kondima kokende maponomi ou soit koboya kokende maponomi. Tokani malamu. Bango balobaki boye, puisque boza ba ayant droit, il faut dire c'est une vérité. D'abord par respect, par solidarité, dès que par candidat président.
Mais en réalité, bazaki na droit moko te bapenga bango bacandidat président parce que bazalaki na liste ata moko te oyo ezalaki koreconnaître bango comme des candidats présidents de la République. Eza boye te bandeko wana baprofite na bonne volonté ya mokonzi na biso na éducation malamu azwa na baparent na ye badécider d'une manière unilatérale. Comme Etienne Tshisekedi est mort, il faut makambo na nyonso tosala nini tokunda yango. Bandeko wana baza motema mabe na kodémontrer bino yango awa. Toyokanaki ke après le 23 décembre, il faut tozwa mokonzi ya sika. Eza boye te? Entre-temps, bango balobi ke tolingi mokonzi oyo elongo tozwa mokonzi ya sika. Mutu aza de préparer départ pacifique ya oyo aza na bokonzi aza nani? Aza seni ayebisi biso noir sur blanc soki bolingi maponomi esalema il faut bondima na organize yango na machine à voter. Bino boye bolobi no biso tolingi machine à voter te, il faut tokende kaka na babiletin. Est-ce que vous en associez Joseph Kabila Longwa? Biso toyebisaki bango boko. Nous voulons d'abord tourner la page Joseph Kabila. C'est ça notre préoccupation. Tosenga biso Joseph Kabila tikala wana même 10 ans en attendant que tout ça la bulletin en papier, bulletin de vote, ça sera vraiment un acte de trahison. Vous comprenez madame? Vous ici dans le connexion. Bilan de machine à voter. Mais Moutoua a préparé les gens en lobby. Sa machine à voter, on a besoin de ma pronomité. Qui tire profit? Si on va la vie. Ok? Ceux qui te suivent, les conditions de gars à Bandiboy. Pour le but de ceux qui, quand tu m'as beaucoup dit, à Katassad, il y a côté les malongwe, pour ceux qui sont moussos. Ok? Mais, papa n'a vu ça à terminer la porte, alors, puis, mon tokota wate, n'a pas sapato na makolo. Biso po mutokota awa, il faut à la dame makolongo. Si vous pouvez organiser cérémonie à l'autre, non. Pour y aller à l'ongwa, il faut qu'à Kanana Zalana sapato na makolo. Entre Bantimi Balewana, nana limite papa à l'ongwa. Moutoua le piqué, même makolongo na kusala nini na kokota. Et même avec sapato na kokota. Mais les mêmes scénarios que Moni a bandé qu'on a dit. Balobi, pas question de machines à voter. Ils sont dans le bravo. Bravo. Mais par quel mécanisme si Joseph Kabila a Kolomana Bokonzo? Parce que c'est ni un président n'a corné Nanga Balobi. Pour Joseph Kabila et pour organiser ma économie, il faut qu'à machine à voter et pour la danse. Si vous avez des postes totales pour le quitter. Bango baza pour persister dans le chemin au économie. Pour nous bango azalawa. Et ça peut être. Quand vous avez des postes balobi, avec ou sans machine à voter, ils sont au salimini, côté ma pono. Est-ce que c'est le qui m'a dit? Qui m'a mais là, niveau, il y a raisonnement, il y a pas. Même dès que Azakana Mayele a bon voté. Dès que ce qui a Gandhi, Azoli a Biloko, a moni Moutazo Poussana, a évité que Wana Moutouana Zande Keneti Gade. Il faut des Kassalemine à Poubati Manaï. Mais, peut-être la bataille, ça comme Ibenga, par intellectuel, par professeur, par génie, mais il est en manqué. Il faut compliqué. Pour qu'il n'y ait pas de réunion épelée. C'était par hypocrisie. Au moment où nous sommes, nous avons semblant que nous avons aussi un mot.
biso tobando kende na secrétaire général na biso abando sepele lisusu na biso te tokani malamu ndenge balobaka okanisela mwana nzambe mabe te nzambe akokonfondre yo nzambe akokonfondre yo deja bandeko na biso mibale wana Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba tango bamoni ke position na biso ezate avec sa machine à voter photo de maponomi bango lokola bazalaki débarquer na processus balobi po biso nyonso to raté yango comment pour bloquer machine alobi biso tokende maponomi te na machine à voter mais yo okende maponomi te ni poko ngono ezakona te. Non, soyons sérieux. Yo okokende ndenge nini? Et puis biso nyonso tozaki na Kinshasa tous les opposants parce que et ça sécrété il faut faire ça na makambo. Jean-Pierre Mbemba a commis opposant na mbula nini? Mbemba est devenu opposant tango après les votes botoli bango biloko na bango. Eza bote. Mais Mbemba tango aza ko gérer biloko na bango asibeza yi. Nous étions déjà dans l'opposition. Eza bote. Mais de quel droit Dieu a comment na mot à dire sur l'opposition na place na biso bakayaki kokuta. Est-ce que vous trouvez ça normal? Notre peuple, soyons sérieux. Il faut qu'on se dise quand même certaines vérités. Tant qu'ils sont aux autres souffrir, nous devons parce que mettre biso na bagarre privée. Si avant d'aller dans un immeuble, dans un Gombe, est-ce qu'il n'y a pas de population basali? Hein? Mais comment expliquer le lot? La même personne qui était aux affaires, il s'improvise opposant en cotisant par une mandouki, alors nous allons défendre notre peuple. Est-ce que c'est sincère? Toujours dans le processus pose. Quand on peut pour discuter, est-ce que vous comprenez ma pronomie ou bien vous comprenez? À vous tout yo koko manamboka opeki ata bakolo moko oyo ekutaki wana te ekuna bango ke awa situation eza ndenge nini atunaka te aye lelo lobi ale ake kodepose candidature na ye ntango aza kodepose candidature wana ayebaki te ke machine a vote nde eza wana non aza kopuna bino mais on se moque de qui? Yo oye okuti baba bato wana baza ko réfléchir soki bakokende maponomi ou pas lokola machine à voter ezali mais yo oye osantete na orgueil na yo otuni mutu likambo te oke odepose candidature na yo ntango adepose candidature ne wana adepose yango mpona nini? Voilà pakende maponomi mais yo odepose candidature na yo invalider yo. Mais on continue toujours comme il est candidat président. Vous êtes candidat président dans le processus. Hein? Non. Vous avez dit, na, et le Rwanda, et ce c'est la même ma passe. Na moni, et puis na conseil la bino, Olimbisa, bateau, bazo sala musale panaye. Ce sont des travailleurs. Ces journalistes, yo le babo sala. Ce n'est pas la faute du journaliste. Puisque la zawana pour nous protéger Moussala Naye. Rokani. Et puis, nous comme on se comme sanga. Dès qu'on a un mois si Bazaïba, maman a le pota bongoté. Non, soyons sérieux. J'ai beaucoup de respect envers les Konanga Moissois. Et je comprends aussi. Difficulté à l'année. Asa ko se permettre koko sabatu croyant que makambazoloba biso ba mususu kokufa akunda biso c'est comme ça que tout ce qu'elle peut dire et que tiba namoka ne mwana mutoba ko démentir ngo azate naza ko mituna bango moko ba debaki boy MLC a kokende na élection
avec tout ça machine à voter parce que Jean-Pierre Bembe populaire. C'est pas le pas Kiango. C'est le cas Kiango. Est-ce que tant que basa pour le babilo koana, babando le belango partout, ou bien banyama. Et puis tant que monsieur Tozana, pitumba opposition, babando ça la pas faire na Zambie. Et ça peut être. Mais depuis quand il y a combien d'opposants que le cabinet nous sort? Quand on a Bango Azur, ce n'est pas sérieux. Yango, quand on va monter par Tabal na Bango, et je reste encore sur ma position. Je n'ai jamais été d'accord avec cette bêtise, avec la bêtise. Il y a un candidat commun de l'opposition. Na niveau parti ba ebi position nga etikala ko changer et puis pinelo ba o ko bandaki ko mona ngoneti ba bande ko mona nganeti ko twali ba pesa ki ka raison duro ba salaki coup d'état il y a le 11 novembre na Genève nani na kati na bino ozana baleki na yo un jour au monika mi balé misat ba ye balobi non yaya toyeboye poto discuter nana kokoma kulutu ya famille na biso nana kokoma non et puis on va peut discuter si nani akomi grand frère ou grande sœur est-ce que ça les va de quel droit va invalider wana ba yebisa biso yi de pese il faut discuter na bango autour ya leadership ya opposition mais na ba makambo nyonso wana na retenir eloko moko Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba baza bato ya motema mabe baza bato ya motema mabe. Pourquoi? Ils ont voulu mettre fin à la carrière politique de Martin Fayoulou. C'est ça, je vais vous le démontrer. Ceux qui vont faire une publication en direction de campagne vont imposer ce qu'ils ont tenté d'obtenir auprès de notre président Félix Tshisekedi, va obtenir à moi pas Martin Fayoulou. Il y a mon ancien qui a dit que la connexion est beaucoup ma carte. Et là, ça me fait mal au cœur. Katumbina Mbemba, Baza, Makanisima B. Puisque cette président la mission Félix a bengananga na parti, a bengananga secrétaire général Jean-Marc. Il devait se vivre. Balinga viva, Roma independente. Balinga viva, Roma independente. C'est plus que même Makamobuta Sala na mboka oyo. Ceux qui au pays d'Afrique du Sud, okoki kolobela makambo ya politique sans batanga kombo ya ANC. Okani soki oke na Angola awa okoki jamais koloba makambo politique sans kotanga kombo ya MPLA. Mais à ma grande surprise, bato mibale wana bavandi balobi Tshisekedi akufi, il faut que de mapena idepes parce que mona biloko ya Congo yango oyokaki nga mokolo basigné accord ya Genève natunaki autorisation ya mutu te parce que namonaki ke intérêt na bino intérêt na biso nyonso na mémoire ya Etienne Tshisekedi ezalaki foulé au pied.
yango boyokaki nga nalobaki boye tokoki jamais kondima pa impose biso zaidi ngoma mosusu likambo wana kongole ata moko te alingaki kondima yango mpona nini tombemba na katumbi baza na kati ya processus te ifo nyonso ezala bloke yango ntango nalobi awa moto ayibi mbongo ya papa na yo me azoleka boye yo ozolinga kobondele mpo apese yango naza koyebisa bino bo bato oyo bazokamba mbongo lelo bazozwa mbongo oyo kobongisa bavi na bino lelo kaka bino opesi bango bakombo bapapa social bamama social te moto wana ayibi mbongo ya mboka ntango ayebi te maponomi ekomi koya azwa na meme mbongo po asomba conscience na yo bisika mosusu bazotuna ke ese ye ntango azoya wana abongisi libenga na ye mpe biso awa tosalaka confiance na motu oyo apesaki biso mbongo bandeko na ngai batata na bamama toyokana malamu boteka droit d'aînesse na bino te toyokani bovanda na bobola na bino tovanda na bobola na biso moto aya kosakana na biso te tokomi na moma ya kosanctionne bato nga na koyebisa bino ke sikoyo tokoki lisusu koengage débat autour ya machine à voter te lokola korri nanga alobi ke tozokende maponomi kaka na machine à voter biso mpe tolobi meme kaka machine nde ezali tokokende kaka maponomi eza boye te topesa argument na monguna te po bango baza na posa ya kotika bokonzi te toyokani malamu lelo bato ebele bakoti esprit ya tribalisme na kati ya mitu ya bato nayokaki motu moko aleki na televizio abandi kofinga baluba alobi fo balongwa bakende naza koloba boye motu wana boyebi kombo na ye kombo ne nani ok Daniel Saf nazosala propagande na ye te mais je vais vous dire une chose azalaki na prison na Matadi ozoyoka na malamu ntango azalaki na prison ngai motu mosusu te naza mi moko na ye mi mwana tata mwasi na ye mi papa na ye mi mama na ye akontredire nga na likambo naza koloba nabandaki kozwa avocat awa naza mokongo te au nom de la solidarité au nom ya justice oyo biso toza koluka na mboka na biso contre injustice nabandaki kokende Matadi ngai moto mosusu te aboyaki koloba likambo yango me lokola buzobe elobami mingi nabandaki kodepense mbongo nanga nazokende na baavocat korendre visite na prison ya Matadi je ne voulais pas en parler nalinga nasaleli motu likambo malamu nalobango te mais je me vois dans l'obligation de dire ça aux gens nakenda mbala moko te na prison ya Matadi wana et je prenais des risques oyo motu kelingi meme kobaluka nakufa na nzela na bando kende na bando lobake bakangi ndeko na biso oyo il faut to rendre visite soki nakosi aya kocontredire nga avocat oyo na bando kende na ye il va témoigner puisque l'avocat est de l'Équateur il n'est même pas dit kasai po baloba ke no bakosi. Un jour nabengaki na téléphone avec mon frère, c'est de cette manière qu'il va nous récompenser. Na mokili il faut yeba ni nozolo bando munoko na yo bato nyonso aza kolanda na nsima batikala kosala eloko moko te
soki omoni motu alobi ameli masanga ye kofinga yo okanisa te kazofinga yo na efe ya masanga asa preparaki yango tokani malamu nga naza candidat député national docteur telema liposo docteur oza ekolo nini le maboko ye aza deuxième suppléant nanga première suppléante nanga aza mwana mwasi aza moto ya itofa na bandundu bino bokanisi ntango nazwi moto ya bandundu natie comme suppléante nanga nazwi moto ya Congo central natie comme deuxième suppléant. Vous pensez que na baluba bato bazalaki te nalinga kotia mais pourquoi lelo nayoki discours oyo baza koloba oyo udps eza ya baluba okovote moluba te boke kotambola eske eza na ndenge toza boye na 21e siècle badiscours wana ekoyoka lisusu nalobi nakangi esenga te famille na ye eyebana okovanda. Quand on est à bout d'arguments, on cherche toujours des prétextes, des histoires seulement pour ternir l'image des adversaires. Nauti kotuna bino awa bayebisaki bino ke mokonzi na biso Félix Tshisekedi bakorrompre na avion na mbongo 3 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui se fait que ça la campagne, à ce côté dans l'avion, il y a pas particulier, à ce pas même dans l'économique, pas même dans le business. Mais, dans ça, pour le bateau, on est ce côté dans le il y a partout. Et puis, on m'a dit, Moutaye, à l'équipe de la télévision, à la petite cravate, à la veste, pour dire des insanités. Et puis, Patoazo, c'est le changement. Zambe jamais akoki kosoutenir lokuta bino nyonso akoza bandimi ya liloba nzambe liloba nzambe elobi ke la justice élève une nation yango naza koloba na kati na bino bato baza koyebisa biloko wana balongola yango toyokani UDPS eza parti national epuis nakoyebisa bino boyebi tango bana Egypte bazolanda bana Israël po baboma bango Moïse ayebisaki bango po baegyptien nyonso bozomona wana bokomona bango lisusu te baegyptien wana baza koexiste mpo na lokumu ya Nzambe emonana lelo bato nyonso batalisi biso manduki na bango bokomonaka bango lisusu bozala impressionné na bamoyen matériel baza nango te bokomona bango lisusu te ils vont disparaître bango nayebisaka bamosusu bango bapesaka président na biso kombo Josué Etienne Tshisekedi azalaki Moïse akotaki na terre promise te mais Josué nde akotaki bana Israël na terre promise. Naza koyebisa bino yango na pokwa ya lelo naza koyebisa bino yango na pokwa ya lelo bato oyo baza kokombattre président na biso Félix batita conseil ya suka nazopesa bango batita eza ngonga na ye nalobi eza ngonga na ye baza koperdre mpa na bango pamba tobandaki na bango makambo oyo mais balinga te baya kotalela yango à travers la fenêtre
na lobi soki bakozwa temps ya kolandanga basala orgueil te. Je sais de quoi je parle. ndeko na biso Félix Tshisekedi tomata toko yes Zambe oyo boza kobondela kutu moyi akodecevoir bino te. Nalobi ba-Égyptien bazalaki wana mpona lokumu ya Nzambe emonisama. Bato nyonso bomoni baza kobundisa biso na bambongo oyo epesi bango orgueil bakodisparaître bango moko. On ne combat jamais les enfants de Dieu. Ce que je combattre bana Nzambe, je vais que Nzambe doza ko combattre. Basalaki pression ya makasi. Ikolo président na biso ko abengana na parti, abengana pe secrétaire général. Mais président na biso alobaki akotikala ko céder à chantage wana. Et la preuve est là, tozana ba fonction na biso. Basombaki ti na conscience ya membre rebelle ya IDPS. Mais ngana ko ebisa bino ke mukolo oyo ya maponomi bozala rebelle na ba bureau de vote pour voter na liberté nyonso. Yango lelo na préféré oya epa na bino naza candidat na circonscription ya Mo-Amba. Naza na circonscription ya Mo-Amba. Et ça fait que lelo nde bozo découvrir nga ebele tokutana na bango ebele balandanga me nalingi sikoyo koloba wana ezala formalisé à travers avant oyo bino bokopesa nga. Nakanisi ba collaborateur nanga ba pesi bino ba flyer oyo eza na photo nanga na numéro nanga 491. Okani malamu. Soki tolingi changement ya mboka oyo, il faut kopona bato oyo baza constant na bitumba oyo. Kopona bato teke pe ayeli bino $100, $1000, nani atikala koya penza boye atikabeli mutu $1000 azali soki bapesi ebele. Bino mo bopesi réponse ndengo naza koyebisa bino boye botika kotungisa bakandida oyo ya bino tobundaka na bino mikolo nyonso. Esi na idepesi bulletin de paie ezalaka. Mais comment expliquer candidat oyo ya bino mwana oyo ya bino muto bino boyebi ke soki toplébiscite ye azwi bavoi na biso akokoma lelo député akolobela biso toza na mandat te todefendre bino ntina suka. Mais sikoyo ekomi periode ya kopesa biso mandat bato oyo bazoya na mbongo nde bazozwa place biso bozotika biso tozokolambola libanda. Esi bino bokosalela yango bomibetela maboko makasi. Yango nakotikela bino temps opose nga bamituna na bino parce que eza na makambo mosusu oyo nakomonaka eza moins important, mais moto aza nango alingi kotuna a partir ya baréponse na nga bato mosusu mpe bazwi ba éclaircissement na bapréoccupation na bango. Eza boye te bon yango nakokende nolombango me nalingi kosilisa nini na nga te na rappele eloko moko oyo bazoamplie bino nango na baréseaux sociaux ces derniers temps. Bozomona secrétaire général atelemi nga natelemi, ministre de l'intérieur Mova aza wana na verre ya masanga na maboko ale bazoyebisa bino ko otala bato ya UDPS baza kokomplote contre population.
les assoni na bango. Et puis bino pe bozalaka na mémoire courte te. Photo wana eza ya mois d'avril, lelo toza na mois de décembre. 8 mois après, bazozongela bino na photo oyo bakangaki ntango toza kodiscute autour ya rapatriement ya nzoto ya papa Tshisekedi. Et puis bino pe boza kondima yango. Est-ce que c'est normal ça? Photo ya kala baza koyebisa bino ke non, voilà awa bazalaki na ministère, baza na ministère de l'intérieur baza kocomploter. Est-ce que soki bato bake kocomploter akobenga presse ya koteleme filme omona niveau ndenge na yebisaki bino ke même bandeke bazalaka na niveau ya raisonnement wana. Pour le moment je m'arrête ici, je retourne la parole comme ça potunanga bamituna na bino bokozala nango. Pascal, oui, ça va. On est toujours là. L'éveil de conscience, puisqu'il y a des gens au stade actuel qui utilisent les moyens financiers pour acheter des consciences de tous les électeurs. C'est la raison pour laquelle j'étais obligé d'éveiller la conscience de tous nos membres qui ne puissent pas vendre leur voix au détriment de l'argent volé par les gens qui sont autour. Pour la campagne électorale, mais en ce qui concerne la campagne électorale, j'ai expliqué à notre base qu'il se prépare pour élire les membres des l'IDPS qui sont alignés dans la situation des membres. vous avez un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est de ne plus vraiment vendre leurs droits de naissance au profit des biens matériels. C'est des gens qui ont... Mas kuna mas nafunga Voilà, Bandeko, Bolandi, du début jusqu'à la fin, Boni base, Awa, na côté ya Matete, des bonhommes, et Bengisa Kibongo CGA, Augustin Kabouya, Asolola na Bango, Apesa Makanisimaye, éclaircissement par rapport à doute, tout peu de spéculation. Yike, Oezali Kotambola na Congo, Makamwebele, voilà, Badali Bongo très satisfait. Na éclaircissement na makamunyo sa ibisi bango et voilà base kuteli ko kendete malgré makamunyo esili bada ko zela penda ba mona yemoko CGA tonto Ogi akende ne base pe panzani et voilà to komina suka donc sombele suka ya bisanga base ndezo loba a ezana ngoma mebele je crois les images ont parlé d'elles-mêmes. Boni, batu ba répondre massivement na mbela oyo ndeko fils mukoko nde pena zalaki base pour yene directeur ya campagne ya tonto Ogi donc Augustin Kabouya et voilà boni masolo sili ki toko iratakate sale tondi ki toko kuna kutulo bagate po boyebi ki iratakapeti. Merci tindika asilisi musala na e pona poko ya lelo. Tokutani prochainement na Mbala Ezali Koya. Merci beaucoup. Et voilà enfin Augustin Kabouya à Keyo. Pepele. Sans problème, comme d'habitude. C'est comme ça, on est venu comme ça. D'accord.
Asa siku au sana ni mtu kabla kama fendi wala mtu kabla fendi wala Thank you.